Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, la grande famille des Maman BBC Mpoï TV, bonjour, Nabino, bonsoir. Et si que vous les bino partout dans le monde, j'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce, n'aloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimé partager, toza toujours wana. Babon de bi à semaine na bino nyonso. Merci na bandeko nyonso ba pesa biso considération, merci na appel, merci na ba message, ça me va droit au cœur et vraiment nzambe nanga apamboilanga bino bozala toujours wana boumela. Alors déjà les lots toza déjà le 23, oui, le 23 décembre dans des jours awa et koza déjà Noël le 25 décembre pour na bandeko o bandima date le 25 décembre que non des jours nzambe abotama Yesu Masia abotama. Alors tokozangisa te koloba ba joyeux Noël na bino nyonso communauté bato nyonso balandaka Mama BBC joyeux Noël na yeso ki depa Ursule Pechanga Black Line Mobutu muto aningisi isusu Congo aningisi isusu communauté zabelanga Mupesha qui est au Congo oningisi na moya capté na tchele bino capté wana bandeko toke nango kaka na dictionnaire pour ça la moi kitoko to comprendre biso nyonso na minute biso nyonso to apprendre peu moana ya capter. Alors ba joyeux Noël nanga na pouti de l'écriture belle vie Candila patrona ba joyeux Noël nanga et pas naé ba bon de bi à semaine ba joyeux Noël nanga na Karine Mokonzi, la maman de la Chine, maman na Arieta, ba joyeux Noël, l'obéza déjà le 24, bisono sotokozala wana total a déjà inauguration ya Maison Blanche. Voilà. Ba joyeux Noël nanga na famille nanga, na bandeko nanga, na ba master nanga, alors ba abonné nanga bino nyonso ba joyeux Noël na bino. Voilà. La grande famille, boko tanan to solo la, famille libota, shalom, 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 shalom. Donc, c'est là qui biso 6e épisode na ba air moko tardive tozanga kolobela yango te tozo ebate soki lelo ba kotila biso na pokwa 7e to ebité parce que lelo to ngai total na pokwa 6e mais 6e ekoti avant likambo ngo nini jusque là na nga kutu na zui message te pourquoi et voilà. Je crois na film na biso to moni Bolimbisa, appelle-moi Kwekota qui voilà. Qu'est-ce que je disais là? Ba meilleur V, ba joyeux Noël, na bandeko nyonso, ba o balandaka biso, ba o bapesa biso confiance, ba meilleur V na bino, ba joyeux Noël déjà. Et tokumisika nzambe parce que 2024 est facilité, mais du moins Dieu nous a gardé et il nous a encore permis à saler biso faveur wana, il y a tout côté en 2025 parce que je suis déjà en 2025, nasinami kotisi by force, nasinami kotisi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. La grande famille, c'est vraiment c'est vraiment pitoyable. Toza awa sur les réseaux sociaux, toza ebele o tosa la kamusala oyo ya be mission, ya kosala ba analyse mingi pe bakenda pe ba classe T mingi pe ba buka ba biki avant et voilà. Moi parfois ça me gêne, il y a ko corriger mon tout langue. Parfois ça me gêne. Kombo wana lorsque to moni Ursule Pechanga Black Line, c'est-à-dire que non les péchés lovers botin de langue bo matiselanga ba j'aime bon matselanga ba j'aime et ça la bien
Bisogno sotomonaki week-end, c'était le vendredi, c'était le samedi, c'est qui vendredi, samedi, c'est qui samedi je crois, soirée à samedi, oyo notre sœur Rosny Kaïba, azaki na concert na ezaki wapi yango? La grande famille, beau aimer nan beau partager. Beau aimer beau partager. Voilà, Moussa na biso eza facilité hein. Vous en avez deux téléphones, téléphone moko koto bazo benga koto message, voilà. Alors la grande famille, je crois bon mon titre nanga, bon mon pe photo et miniature nanga. Déjà bambote nanga. Na pesi bino déjà. Et na ninga juste na partager moke na likambo oyo to mona ki biso nyonso Ursule Pechanga. To mona ki pe Poutine pe azalaki, to mona ki kesho, to mona ki décor na concert ya sœur Rosny Kaïba. Quand ndenge ezalaka interview ekweyaki epa ya Ursule Pechanga, tomonaki interview na ye oyo bato mayele ba soi-disant bato mayele bango balobi keno alobaki français mabe yango moninga ngana lingana nga ko corriger mutu français te parce que eza langue tango ko welisa ko ya ko corriger mutu français, c'est-à-dire que non yo déjà oza riche na dictionnaire, yo oza riche na ba mot hein. Non to solo là. Parce que na moni da ba illettré mususu basala ka ba émission toza na bango sur les réseaux sociaux, illettré tout fait. Il est peut-être à ta primaire à l'écart, tu as commencé même pas na 5e primaire. Mais elle se permet, ya côté les mais la français à Ursule Pechanga. Nde loko moko le kelinga makasi. Et le koane le kelinga makasi ya komona na ba illettré même pas ba comment même pas na 6e primaire ya koloba kino bazui certificat. Mais bazo se permettre de éviter ka soki eza matière ngo ba matière ngo to salela ngo mabe hein. Eza ba biloko mususu kolinga teka oya ko West Time na yo oya ko lobila bato français to sali yo nini. To yo kana no français ngo obino bolobi eza mabe. Eza na bandiko mususu ba yepe ko corriger biso. Ya ko lobata ou ya lobaki elle m'avait capté. Siko synonyme ya capté eza nini bo peliseli yango ba life bo memi yango mbangu Congolais za mutu a sentiment, Congolais mbonge mutu ememaka ye. Congolais mbonge mutu ememaka ye. Yango mona nga ma BBC na lobani na ba keno na yaka côté le ba anti-valeur et puis ko ya ko ramener savoir ya Congolais. Congolais oki ozala mutu moko mutu mususu nda a réfléchir na place na ye. Ye moko ko réfléchir eza problème. Donc ozo agir suivant neye mutu mususu à réfléchir. Donc yo ozata na minimum ya tenter ou bien soki minimum ozata na nani ya 2-3 minutes ite o réfléchir kana maele na yo moko ya koloba keno likambo oyo tango Ursule Pechanga lobi boye capter wana toki mata parce que biso to yebita to banda otanga ezaki eloko muke boye pas dictionnaire. Ok na dictionnaire to yeba pe susu te keno likambo dictionnaire kutu et comment nango problème parce que to koma Google koma wana Google koma pesa shortcut. Bandeko biso moko nde tozo ki sa isusu mboka na biso soni. Toyo ki sa mboka na biso soni. Franchement. Toyo ki sa mboka na biso soni. Moya capté bato basaleli yango ba life. Moya capté ba page ezala na TikTok, ezala na Facebook, ezala na Instagram, bozu yango mbango bo mamiki parce que mutu moko kaka aye koloba keno Ursule Pechanga alobi français mabe to sali yo nini to na bino bon je sais pas. Ngana ya wate na lobi te non naza expert na yebi français. To keka na mbango to kimeli na kaka Google. To kimeli nini? To kimeli Google. Parce que Google ndazo kata makambo. Langue ezalaka eloko ya ko blâmer mutu te langue oyo bomoni siko total siko bomoni balobi capter synonyme nango eza nini synonyme lorsque to loba synonyme to yebi ke non synonyme eza le contraire ya mot bongo te totanga pe to leka na bal de l'école synonyme eza le contraire ya mot
Siko balobi capter synonyme nango eza accrocher, s'attacher, captiver, se réconcilier, conquérir, gagner, retenir, séduire, surprendre, tenir. C'est-à-dire non, mot capter eza na ba contraire ebele. Nga naza nga professeur à français te. Naza nga professeur à français te. C'est juste kaka ke non, Congolais za na problème moko. Ya likambo balobi ke non. Irsil Pechanga abomi mutu. Wapi na kamoko boye. Mba moko bino boye. Boba pelisi ba life. Irsil apela abomaki mutu na kam. Irsil asala ki boye. Aujourd'hui temps ya ko réfléchir sur ça te. Aujourd'hui temps ya ko réfléchir sur ça te. Biso ba Congolais to oyo ki donc to zanga soni to teka soni. Zulu ata Tanzanien au grand jamais que non à Tanzanie ceux qui swahili je crois ils sont anglais hein? Je crois. Parce que ici en Afrique d'ici ceux qui sont Zulu ils sont anglais. Au grand jamais au komona mutu alobi anglais ezala alobi mabe ezala ou bien donc ba juger kaka mutu po na langue. C'est difficile à comprendre. Ngana okyo bakeno Irsil Pechanga nous a encore appris hein, les mots captés hein. Tokoloba bongo Irsil Pechanga à apprendre pour communauté na biso les mots captés za nini. Toloba bongo badeko toloba bongo eza na ndeko moko boye pechalo vers moko boye alela Irsil Pechanga fort alobite o elikambo ezalaka te boyoka intervention ya mama na biso Congolais toyoka ka soni eza likambo mususu tolekisa kaka po esa la soni na minute yo mo capter bato ebele ba ko employer yango bato ebele ba ko employer yango to kanon mama moko alobi ma BBC eza pasi bandeko tolanda boza non na matisa volume comme ça toke omoni ba synonyme ya capter wana par contre elle me capte avec sa voix, elle me conquérit avec sa voix, elle me séduit avec sa voix, elle me touche avec sa voix, hein? Elle me retenit avec sa voix. Mais non, on va commisser un problème. Ma cambo ya kitoko, il sur la zone sala, azo sala ma cambo kitoko, azo le belangote. Bozela pardon. Bango la temisi bango kuna boloba. Mamisi sur ça la ta phrase bon pire sur la zone au moins côté bango kaka ba critique. Ba critique eza na sens te. Bango sur la temisi bango kuna boloba. Mamisi sur ça la ta phrase bon côté. Hein? À ta phrase bon bango sala ngote. Ne va se critiquer kaka. Faut wana comme il faut moi na yebité Congolais vraiment il faut changer hein? Vraiment. Congolais va commis trop de makambo mabe hein bolobi awa aussi la bati lié poison hein ozo loba to cheka na place aka makambo ya kitoko irsi la zo sala azo nango asa la raison Rosny elle me capte avec sa voix, elle me conquérit avec sa voix, elle me séduit avec sa voix, elle me touche avec sa voix, hein? Elle me retenit avec sa voix. Mais non, on va commisser un problème. Ma cambo ya kitoko, il sur la zone sala, azo sala ma cambo kitoko, azo le belangote, bango kaka ba critique. Ba critique eza na sens te, bango soki ba temisi bango kuna boloba. Mamisi sur ça la ta phrase bon côté. Hein? À ta phrase bon bango sala ngote. Ne va se critiquer kaka. Faut wana comme il faut moi na yebité Congolais vraiment il faut changer hein? Vraiment. Congolais va commis trop de makambo mabe hein? Bolobi awa. Aussi la bati lié poison hein? Ozo loba. Mususu wana lobi même que arriva qui bénéficie. Ma camoué quoi vraiment. Déjà on beaucoup mandeko pour réveiller. Hein? Franchement. Parce que yo yina cap Delphi c'est normal au réveiller. Parce que
yo na mutu na yo kaka belge otiki makambo libota na yo otiki makambo na yo na bana na yo yo baka makambo belge c'est normal au réveil hein? Oh non. Franchement ils exagèrent hein? C'est pas normal ce qu'ils font hein? Bolandi baye ko corriger biso baye ko yebisa bino ke non Irsil Pechanga mwana ya capté obino bolobi ke non bos atosali yo nini baye ko lakisa bino siko ke non mo capté wana synonyme nango eza accroché s'attacher captiver se concilier bon na ebité c'est réconcilier ba komi se concilier conquérir, gagner, retenir, séduire, surprendre, tenir. C'est-à-dire que non, Rosdi Kaïba a retenira qui Irsil Pechanga à partir à Voanaye. Bandeko to sala musala bien ko. To sala musala bien. Babiloko boya nango souci les réseaux sociaux bobandi ko banda bobandi ko yala ba mo mususu peut-être yo pe ozo maîtriser moi ngo bien te oyo ko sala lango live ka ke non tu que ekota. Hey! Mon péché ye wana déjà. Je crois bomoni. Ozel. Ndeko moi si ndenge za wana mobutu na minicho bandeko bo aimer bo partager s'il vous plaît. Irsil Pechanga azo ke de ko représenter République démocratique du Congo dans la série Révélation scandaleuse. Bandeko bo keta ko lobela ngote. Bo keta ko lobela yango te. Tango azokende nan po na yete, po na famille na yete, peut-être po na ba fan na yete. Aokende nan to biso total ango ke non aokende nan ko représenter de Congo mboka na biso. Aokende ko représenter Congo. Nyonso oyo eza juste kaka po na affiche oyo. Nde pesi bino ki peleke se sali bino soki ndenge nini e matisi bino mafuta po boya ko memela biso makambo yango ya ba capter bato pe ba yebi français ba yebi français ko lekana ngana bino ba esiko ko corriger bino ya koloba keno mo wana capter lorsque Irsil Pechanga a employé ki mo wana capter asala ki aloba ki mabete bosi la matoyo ka soni nango synonyme kutu ya capter yango wana babimiseli bino. Oye kapta kiye eza voix ya Irsianani ya Rosni nde kapta kiye et séduira kiye voix ya nani ya Rosni capté eza na ba contraire rebelle totanga ngo na classe totanga ngo penza na classe bo moni boye pas ba pesi bino peut-être nani lecture moko boye bo sali lecture après lecture ba lobi ke no bo bimisa ba mo o eza vraiment ba mo penza ya makasi wana bo bimisi yango bo comprendre nini bo comprendre to ke ne ko luka synonyme nango to ke ko luka le contraire nango yango wana ba pesi binot. Le contraire yango wana, c'est-à-dire que non la voix de Rosni est capta qui Irsil Pechanga, la voix de Rosni est séduira qui est, la voix de Rosni est sala qui nini et donc et tenira qui est, kanga qui est boni. Donc to tiki ba polémique ne biso mangala to kota na français, to pema. Français za pema te yaya. Baloyenge mususu na omona bandeko donc otala pe soki bachi ata yo wana na Irsil Pechanga ko s'exprimer mais yo ko s'exprimer te mais yo zi monopole na zi courage ya bana boudin oya ko salela Irsil Pechanga live ou bien émission ya koloba ke non aloba ki mabe français moko ya bwaka ki yango te capter wana il fallait pas to sali yo nini to vanda na yo mabe bo yo katabino moko siko capter yango wana biso no so vanda to bima bandeko na lobaki non bima na nous parce que na tanon bato mayele o ba obima yango bomona nga pe na bima na nga pamba te fona za na maîtrise likambu il faut na zala vraiment na maîtrise likambu mais eloko moko na kosenga kaka congolais to longola complexe ya français atokoloba français te eza langue na biso te
ba o ba oloba français o ba ebi français coup de chapeau à eux. Mais to longola kaka na no complexe ya français ya eloko wana ya kono to zalaka nango trop biso ba congolais. Ce que bino na bo pelisa ki na moni na ba page peut-être boloba keno ba za ba page moko keno bango ba ebi ba français to moni ba komi pe kuna ba critiquer pe kalika mwango ya capter. Siko awa na ebité boko samba na ngama ma BBC ou bien boko samba na Google parce que Google nde muto apesi biso to so to bito longola pe Google to ke na dictionnaire apesi biso synonyme apesi biso le contraire ya capter yango wana. Il a passé Ils ont vraiment passé, hein? Namini Choyo, ici la qui ne représentait République démocratique du Congo dans la série Révélations scandaleuses. Mais il fallait tout ça là, non. Tu peux ça moi na maï coup de chapeau. Si ko Congolais, Yahweh Nzambe, moko elekela nga makamuna mona avec nous les Congolais. Na lobango atapo na Poutine, atapo na Bervi. Bandeko, so to bito cha bo pesa biso ata 5 ata 10 femmes na Congo wana oyo baza ba meilleur na scénario baza te ba koma même pas na 5 ba koma même pas na 5 na mona ki Poutine na mona ki moi séquence à muke azo jouer et pas Cardozo film eza ya Cardozo eza Ersil Pech eza nani ya Poutine te mais ba invité à kende ko jouer na moni era tournage bazo sala tournage place ango ba okoka penza te ti Poutine a telemi aye ko pesa idea o il fallait na tableau wana mutu wana sala et ba accepta ki idea ya nani ya Poutine, c'est-à-dire que non to reconnaître kanon ba capacité ya bato so to bito longola ki fanatisme to linga bango ya koloba keno ba osala honneur ya mboka na biso Congo. Ah, on déco Ersil Pechanga zo qui ne ko représenter mboka na biso. Azo qui balobi bien. Ersil Pechanga zo qui ne ko représenter la République démocratique du Congo dans la série. Sko campagne bandoki eko telema. Sko boye bisanga Congo est-ce que eko bongaka? Congo eko bongaka na ba comportement ya boy. Lorsque neko na bino na yoka ke loko moko pe grâce luzola loba kango tango akendaka na Nigeria abi bandeko to epo na musala bosunga biso to si sata musala awa soki boko boma biso soki boko kata biso mitu bozeli ata tozongi na mboka na biso nde bokata biso mitu parce que toza na mboka bato toza besoin ba soutien na bino dans le bon sens. C'était profond loko wana alobaki yango na mutema pasi ya kolobaki no Congolais atombolaka muninga na ete ndeko na ete. Or soki ndeko abimi na mboka na yo ake na mboka mususu pona kosala musala moko boye na mboka mususu eza pona yete eza pona mboka na biso nyonso Congo. Mais affiche ya Ersil Pechanga oyo esali keno kaka na mwana ya capté bobandi kolobela ngo na ndenge moko ya mabe bozwi pe temps ya ko consulter peut-être ba dictionnaire na binote ou encore bokoti pe na Google te passé na Google te Google yo na apesi biso ba synonyme apesi biso ba les contraires ya capté. Bozo comprendre ils a passé et ça passe si pensa. Et ça vraiment pas si. Et ça écoute attends na minute yo muninga déjà azo ke neko représenter mboka na bino. Bo sepeli to saleli yango publicité to soutenir ndeko. Pour mémoire na epé za la bien tant azo ke neko na apesa. Et loko ya bien o eko sepeli c'est sous batu kuna kei et puis eko honorer pe mboka na biso mais awa Congolais ko lingana ko étouffer na mutu Congolais ko lingana ko étouffer na mutu mais azobima te pona ngana yo azobima te pona ye moko mais azobima pona biso nyoso pona mboka na biso. Est-ce que vous êtes sûr Congo ko bongaka? Vous êtes sûr mboka na biso ko bongaka? Mboka moko ya bato ya mitema mabe tina na ebite ti soki wapi na makila na oyeba te
bino batu boyebi ba français nga na cheli na ngaka bino capture ya nani ya capter wana na pesi bino le contraire ya capter siko boya ko corriger nga na ele nga ko koloba ah te kino na za expert en français non parce que to koma eloko muke bo comprendre to kimeni na ngo kunu na nani na Google yango boyoka kilobi na lobaki ke non ministère ya enseignement na Congo na biso il faut pas changer nanu programme wana ya ba belge ba longola ngo nanu etika biso na complexe programme wana ya ba belge o ba yela biso na Congo etika biso na complexe yango lelo comment muto alobi boye complexe muto za complexé ya langue ya français etika biso na complexe yango pe etika biso déjà na lodo ba kosa biso na niveau moko pas comme possible lelo so okoti na Google okoti otala ba vérité nyonso ya ba fleuve Congo otali ba biloko ebele totanga na ba histoire o ba oneka kokosa biso programme belge yango lelo biso ba congolais to koma na mitema mabe programme belge yango koma français comme la congolais complexe moko dire likambo o pelisa penza émission penza o sala parce que alobaki moko capter kuna balobaka bongo te mais il fallait koloba siko balobaka ndenge nini ponga na zoki na ngata babi o makambu oyo naza expert en français te loyenge pété tous on nous tato ko taper na ba Google yango total capter le contraire tant to bana ok classe ezala ki bongo mo o comprendre te ok ko luka le contraire nango po comprendre ezala bongo bino boyoki kaka alobi capter bomoni ke non place là il fallait pas capter mais non qui met la tokena classe on a opesa déjà devoir obiso to yebi to bana ko sala kaya koloba ke non mo oyo o comprendre ngote luka le contraire pour comprendre phrase wana tango atie mo wana o comprendre mo wana te o comprendre phrase nyonso te parce que il y a un mot qui se retrouve là-bas o comprendre ngote pour si ko comprendre phrase wana na mo wana o est compliqué o comprendre ngote il faut qu'il mana dictionnaire que ko luka le contraire nango tango ko zo le contraire nango mbala moko comprendre phrase bongo te soki na lobi eza bongo bandeko lobi mama BBC eza bongo poto leka pe na bande de l'école ti lelo tozalaka ta nde tokendaka na église Google comment ko faciliter batu tâche otala bo histoire moko comprendre ngo to koti pe na Google ko trouver nini yango na loba ke non ministère ya enseignement kuna il faut ba changer na no programme ya ba belge ba memela biso ba kotisa biso na ba confusion ba kotisa biso na buzo bebele ba tika biso na ba qu'est-ce que c'est belé donc ba tia biso ba biloko moko eza yango te na minute on ndeko mwasi ici pechanga black line toko kite ke non ndenge tozabwe na minute oyo to booster to lobi te ndeko na biso so ke ndeko représenter mboka na biso non basombi kaka eloko moko amuke eloko ngo bosombi yango eza même pas na sens elle est dans les bons bino bosombi makambo nyonso na po nini bomonaki déjà affiche miteme ezaki na kimia te likolo kaka ya affiche oyo nde botelemisi batempa na bino botelemisi non bozonga kasi kaka ne bino bolobaki ke no tosali bino asali bino nini est-ce que bovandaki ne mabe po asala bongo siko nga na tindi bino siko bokota siko na Google kasi yango na Google na cheli peza bino na botanga kitoko nga kutu nazalaka makasi na moka na comprendre te ambangu so na monika phrase moko boye na comprendre ngote ntango na comprendre phrase moko te parce que ozaka na phrase moko ozaka na moko boye na kati ya phrase wana o eza makasi tamsu verbe tamsu nini o comprendre ngote to kimela ko OK ko luka le contraire nango pour comprendre est-ce que bino besoin kata bata ya koni ti bato mayele ba bitin ba okyotika pe bino bato o boye ko se moquer na Irsil Pechanga boyete bino de ba fani na bino mabe. Le péché lover, c'est pas facile, hein. Na minute munani Mobutu, fois qu'il ne représenter mboka na biso. Manifestez-vous, tous ala wana ka pona puti, pona nani, pona Mobutu na biso et ça bien. Biso tous wana pona ko tele, pona ko tombola ba star na biso. Ba o sala musala kitoko. Na minute ezali kamusiko ya kokota ya kotala synonyme le contraire ya capter
musuna mundele na likambo lo kwa bino pe bopelisaka live bopelisaka likambo muke bopelisi yango botel misu mutu nyonso falo ba problème ni les na réseaux sociaux et comme la muki boy nini yango eza siko na nani news ni les na réseaux sociaux bolo ba keno ya Irsil Peshanga boy tant bolo ba bon mutu akoti sikoyo ake ko tala mais non aloba ki mabete donc voix il y a Rosny et ça qui nini et accroché qui Irsil Peshanga tango employé qui mo ana capté et accroché qui est voix kaka voix il y a Rosny et séduira qui est et que na mo et bota be bimi na mo ya capté wana les a les contraires ya capté na za nga professeur en français te boni nangai la grande famille. Notre Mobutu a représenté République démocratique du Congo. Et on a bien précisé. A que représenter famille n'a été Congonde. Tokutani, bisous là-bas. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.